Allô, 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 avec Maniké de George. Babi yo numéro 1 TikTok. Eh, na numéro 1 en 2020. Bon, yo habité. Quand on a va mettre là on a Dajum Tachango. Mais non. Dajum Tachango na Instagram na. Ni na parce que na numéro 1 na TikTok après na Sankara est bien. Na numéro 1 en Afrique centrale. Ah bon? Ah bah oui. Ma cousine a besoin de compte il y a ni à TikTok comme na yebi na on a yebi à TikTok. Oh, des amis, l'application mon TikTok au Bini première à la France. Na émission ni. Oh non, tu avais dit quelque chose, non, tu as mis les doigts dans les fesses des combats. Ah. Ni d'accord. Maniké Maramboza. Maramboza les belé. Eh. Maramboza photo solo. Mais bon, que c'est un pardon, ça m'a bien marqué. Oui, ma bende. Il y a une place où on s'est pardon. On dit ni charge porter charge. J'ai un autre compte on va partager notre comme maintenant 100. Pour Maniké de John en cause on a pas 23 t'es pour m'embolo ça. Bon partager. Bon partager beaucoup mata 500. Bon partager. Partageons nous vivants. Bon partager. De John Ye. Mamwe Ali. Mutoka bwana Maniké azati. Karine, ato sa musala. Oh, Maniké pas besoin non. C'est pas toi quand tu vas me ça on le on comprendre te. Karine ato sa musala. Ba bana succès te ba olo. Ba biso to bana ba binse kala. Il faut to na tsaba on ka ke ba ba nse tona. Oh, Karine yaka est victime to sa musala. Oh, est-ce que ba valider ki wana bana pouvoir te yaka est victime to sa musala. Moi j'accueille ma petite sœur. Oh, Ola mune beti monga yaka to sa musala. Maman. Na ba yon émission ya nani? Ya Ibele. Na ba ki on pe na Topos. Na ba ki on pe na Afrique Limited. Karine ya to sa musala. Oh, you know comme dit ya to sa musala comme ça fallait ndo fallait za de king. Toi na kata royaume. Oya nene ngo boya ba comme ça roi. Et bah tu me souviens bien mérité non, t'es non? Ya mérité te point. Ba ko ba sa ma be, ba to ko ba ndo ba guerre te ba ko shooter kuna na deuxième ba benga na ba. Ya to sa musala. Oh. Ato sala musala te ba benga na ba. Maniké yo belikambo ngo yo ne ba bozanga position. Lelo lobi alo bo lobi pe mabe nonde ya kwa. Ngai na zanga position. Nga na loba ka mutalo bananga. Ala kisanga place na finga fali. Wanto sila ni mbaboko. Yo za kana victime ti lelo. Nga na yela ka bango te nga na yela ka noko. Mugonoko lo bananga. Mais babi il paraîtrait. Il s'est murmure que yo lobi zo ba benga na ka no kwa za ka au courant. Maintenant na bika za ka au courant te pozunga tombo kaka. Po bino bokenda na facilité. Maintenant la tombo ka penza que il faut ayoka pa réagir ça. Oyebi eloko esala noko azanga na kati kuna. Ayebate. Soki na tombo kaka fali. Alors na bola na victime humiliation. Ozomona ngana na ba réaction brutale ya mapona ngana ba no finga ye wana ninga binisa makofi. Tanga ninga binisa ngo fale ngana ba ngana na kata studio. Pourquoi pona oh nataka ngabite. Ça na kata studio na répétition. C'est quoi na kata studio? Et yo mamnyo so ele kanibanda et yo kanaka te so batwa na kata. Yango na evita kaka. Et puis ndenga lobela ka ngana ndima te ka benga ngana monza autant sur une répétition retard. Ye mwana wana ya mbunzu munene ne mutata aloba okay ba benga. Victime ezanda kuno eza famille non muto bengano azati. Ouais. Donc muto bengano azati so. OK na fali tina li fobo. Tinati. Batika na ngo tinati. Banchoka bayaka bazwa $2000 na baketi ba changer la vie. Biso zaka wana. Ba ofinga so ba no côté. Et le côté wana na zakaka. So na zona lo ba fona bisabino ko bo fina. Non quand c'est là on se va l'accent. Là on se va l'accent te. Ba l'accent ne? Et Maniké na l'histoire oyo ezoboma mboka oyo bato bazokoka te mboka epeli likambo la duchesse. Réaction la duchesse Maniké koloba ke balinganaka bango na bango et tout. Après yo tomoni nde basaboni ye bon indirectement balatia biso ke la duchesse poza moto na nsima. Oto makaluka lobi la duchesse na ngola mpo kanisa mbongo biso kutu na bana mibali so lobi bongo osala na baninga na yo. Ezaki déjà koloba indirecte pour que le swinga keleke lié kalunga abala essuie na nini. T'es pas moyen que la justice a senti ça par contre. Oh ya c'est ça les personnes les mêmes qui kalunga les foufou les mêmes badi. Ayebi ki abanda osala ngo ngai
nayebi na sala na ngani kamwa ba ko ba ndolo ba banda le ti lobi na lo bakaki na ema bo aimer bo maitsa ba j'aime eh ezala te muni ya sali constant na ye abi na ye voyage ambalo na remarquer bo la duchesse te pose ba pardon papa mba yo te ande na bonne manière eh ana bonne manière tu as peur peureux tant qu'on sale mission nini ba ça qui réaction te ma ligne tant qu'à saigner pardon ba ndi ofinga ye ngai tes réactions dans le même jour Moto sur la réaction à l'ibosé à Gabi. Gabi a sali réaction à l'ibosé. Au moins tant que Gabi a sali réaction, il fallait pas que tu aies pardon, il fallait pas nous finir à Gabi maman. Ah ben oui, la licence dans la tina Gabi, la licence à président. A comment déjà président. Donc on formé. Mais na théâtre qu'on a banga ya Gabi. Ya out babang nani. Babanga ke maman non, maman tumba. Maman tumba. Eh, est-ce que tumba we baby. Est-ce que on appelle Gabi au finir? Boyo finir Gabi. Eh, au finir ni na banda na place d'Aou. Na matonge iye abana na kanda toyebani matiki yo komiso na matonge finge makasi Gabi elinga bien autushe ngate kwa na finga makasi banda zalaka na 11 ans mamoleka na 11 ans ku boye bien kupe boye bite pona okena micro balader na vendre sa badina na sa ici ba micro balader ba petit na nga ba ndi ba tumba e autushe ngate ayebi nga bien na fanta na boti na zama mwa mke makata pa so zonga kena otika ngai pa mama tata mwasi na ye po papa wasa sanga wale kasi na kena ko yeba na bango nyeti oh ye bamba sa famille na ye akena ande théâtre po na sengo ati no finga pe Mike la duchesse nenga ko so pe na côté pe Mike la duchesse Gabi o separaté Gabi muninga sengi pardon bonzima pardon ya limisa te ya limisa te kasa ko finga Mike la so finga Mike la duchesse na makambo ka pango na 11 ans. Oui, non. Donc, yo, il y a des gens Gabriel, ça, na 11 ans. Man, yo, kola, banda. Moi, la pasteur à Bima, na personne déjà que non papa n'a pas pasteur na Bima. Il y a esprit de vérité. Yo, est bien. Ah. Damarambo leka mwana. Moninga, na loba mamba ba tout temba ba loba mamba. Ba Gabriel, bana ba tasu ba bomanga, ba loba. Na sina yo kaya alba de to kana ki ba loba, to kena sala pièce moko ba loba. Na tala na seka. Na esenga na lobanga mkola omeka na ochaye na mesa ya loba e bon sikoya kene na fui ici asa il faut to la ata na batu to comme la tina bambwa manike so va continuer la duchesse na oloba alors ba tike loko wana ba osala moni ma sengi plaît pardon c'est une force qui libère donc comment ba moni nini pardon na eta faiblesse ba stopper siko yo bo senga pardon pour ani pourquoi on t'a moi makala pendant le nom senga pardon de moi porter charge c'est ça esprit hein esprit qui signe kilo esprit qui signe na okina bino tse so lo finga bo sala mais yo mdu sa babe o gafele baninga no finga bino na ezai conception na ngabino mo vana ne parce nga na sali constant na nga yo boya mundeni point de vue na ngai ya ba malobi asangise bango nyonso sali mabe po asangise bango nyonso avec côté en général té acha ce qu'on a il fallait pour na batu il fallait pour na batu mais nga ce qu'on a regretté moi ni bino ba mère ba sœur moi ni bato ba otinda bino bolo bana na duchesse bo regretter la duchesse a bien c'est un parent français ne bola za na lo côté ana ngo c'est un parent français déjà pour te bino ke ba ngola ke ba free bo tile le boluka bo kota Schengen bo kota te me ya kota rabima alors bo tika ata sala kinini ata sasa ki il fallait bolo makamba sala na ngola tango za na ngola ne bolo bango lelo et un impacté et a le passé comment ne peut ana abala pe abala jalousie des salabino et puis yo la duchesse na pensa comme kamba kenda aujourd'hui on va aller chez Ursule Pechanga au moins ndenge sukeli yo c'est pas tout le monde soka de John bomelaye de John Kotelaye de orgueil wa nyoso ba Ursule ba Kotele te Pechanga to mona on m'a dit Ursule amona ba on m'a dit soba na bana tu na solidarité ouais Pechanga on m'a yo bingena bina ngana mona Pechanga il et pas matika son tilo na mo ouais maintenant ma fille est Pechanga na kotaki ko ya banda le compter problème ezali la duchesse na minute oyo a commis na donc à la proie de tout le monde. C'est un garçon qui n'aime pas de problème. Au moins, on a pardonné le modèle. Il y a un problème. Mais ce qu'on a la duchesse, on a eu ça. Partez sur la manip de John. Aucun problème. Tu finis à banner.
Oh! Au sein la groupe na yo au former ba petit. Mais babi ababa ba bense sous soutien na banini. Ba petit embargo via voice a vie ebimi. Webi via. Via bini. Wa queen madera ba basse moi c'est kitoko mbinga basse. Moi c'est kitoko via. Oh via mo c'est kitoko. Quand tu m'as vendu à moi c'est kitoko te via moi c'est kitoko. Oh via mo c'est kitoko. Via moi c'est kitoko. Oui. Eh. Oh. Via moi c'est kitoko. Oui via mo c'est kitoko. Via moi c'est kitoko Karina moi c'est mabe. Oh. Karina ba kitoko na ndenge na via ba kitoko. Via moi c'est kitoko. Ah bien. Ah kitoko te. Ah bien. Bon via bassin taille. Alobi que bon na yé faut la t-shirt za embargo muta bengisa na casting te yé peso bengisi batu ba kende te na likambo na yo loba na likambo na loba ke po yo kapasi ya mwana moningi po za mama oyo bota mwana ya na répondre au bon okoloba bongo tongo de truc carrière ne kwani po yo kapasi ya mwana ya mtu po za mama oyo bota mwana vi abota te abota te tene bi vine te na bon wana na bi vina e mais yo siko ko tamaka mo ma bi ma bata te ta ba boy makabza bango bino bokota kala bi ko ti makambo wana te mena loba kene na ngona ndenge ya kofinga ka maika o ndani ba finga la est-ce que la chose ça finga non asala yi constant na ba bien ça constant ni yebo ba zwa ka ba petit ama yaya est-ce que mi longo la tika na bano albaki ndenge tokendaka musala ndenge totunaka ami longola te est-ce que ami longola po mando finga ye ami longola te na ba France te mai lino pe yo ni tema sen yo me te poser une question on fait pas ça ni au monana Deli au monana yo me te poser une question yo me te poser une question mais le problème est ça te na internet tout ça travail émission en tout cas na moni via po yo kapasa moninga po za mama obota mwana sika mwana ya moninga na mama na ye est-ce que olinga ba répondre mwana na ondinga so za ki na mwana oh ye po ninga te mwana moninga manke bango parce que kaza mwana moninga non bango te non manke respect ta fi côté le siko tombo lekisa baloba esa kwa ye mtoti ndabino nga olinga na bila dicheste atanga pendo na mona na mona te nga pendo na mona na mona na la dicheste na fina yoka osepeli ka te na sepeli te parce que ba onyo ko na mwana mobali batika lokwa yo mama ba mi ba na mama ba mi bali mali na te na bali botika la dicheste eza cousine interne tanga lobaki yango ami longola te biso to révisionner émission ya tomoni que la dicheste ami longola te alobaki ke biso nyonso l'air tokenda na mosala ami longola te ye pasaki na kati et alors pourquoi et combien sujet du jour ma photo mosusu ekomi kobima omani baka koprofite bino couple tangani oh yaya oh na oyo manike na oyo babikala yango epe yo na Gabriel mpe na manima tongi yango mangai ngalinga na babasi boye palinga babasi te alinga babasi alinga babasi oba lesbienne babia ba Gabriel babia Gabriel oh mususu nani oh Zena la guerrière mais Zena ye monde ça que miso bi azaba bongo bakomo sambela merci beaucoup nzamba so kumu oh mususu e bakata oh mususu nani nini bango bazo finga la bichesse tozo que ne parquet mais yo fundi déjà fivette na fundi kabiko oh fundi la fivette nini mama witu ba fundi lango batu te to funda na kate nani oyo afanda ka nini apana na selemba kwa munene bango nyonso baleli siko bikona ngoma so la bichesse apele so bino basalika vice versa bino basi boke ozwa baninga na bango boke ozwa baninga na bino basi bango bakena ta pa mibali mpo bootulisa bango kuna na bagroupe siko tosandi eke bongo pardon nalinga na retire pardon o retire ndeli bamo baboye na bao ndeti bakaluku na base aki claire aboyi pardon aba olimbisa te parce que oyebi joli kalunga na olingo débordele ete mpona otala mokolo nini a génération nanga ta mosusu pa letina naotanga débordele ete mais namonake na tournage na ye namona ye na bana mibale atala sikoyo bana na ye wana avant répondre la richesse
Et puis attends, ninga ela théâtre. Manike obimisa makambo ayaka ndeni yo ebie tanga ayaka Ah, on a TV. Tout le monde a. Vous ne dites pas ça, c'est ça qu'on veut aller mettre TV. C'est quoi? Iko nango. Aïe aïe. Pourquoi ba beni moi vitamine ni ete kama na pharmacie. On dit maman que to konda pour mon ete kama na pharmacie. Ba meli ba yemi nene. Ba komi oh sali mariage. Ba ba finga ke tanga sali mariage. La bichesse à côté là. C'est quoi ça pour la bichesse? Il y a habillé là, choqué pour la digeste à long. Quand la quitte à Tchamba, c'est normal qu'elle mais Atcheme na ye moko pe la bichesse a mis chaki payer moko. Problème est ça, la bichesse a mis chaki payer moko na kati. Hein? Choupette Tumba. C'était ça. Aurait-il ouvert son mami? Hein? Va l'hôpital, ok, na bango bongo. Oh, biso bat ma boke. Bata théâtre. Te maboke te balinga bongo te manike. Balinga te benga bon bata. Non, ba bamba leke bale mongi na sisi. Quoi ba bale mongi na. Bamba leke mo pepe na sisi. Manike si. Wa ba do atala maboke. Est-ce que facha tala atala? Ba beleke atala bamba ta pinga kati. C'est comme les azoua. Bon. Chimène Lopez pouvait arracher les dessins. Balobi le 31 juillet, tu vas t'acheter Chimène. Il était comme pas du dans Paris, dans Belgique, et pas maman dans un restaurant de play. Chimène Lopez passe en haut. Donc, je suis maniqué, moi c'est Zanga Lissou. Yo Zanga Lissou maniqué. Maniqué ça masoum. N'attends yo masoum. Yo mtoboto là-bas, Miké Mibani la bango bozanga masoum. Yo boto la bien moi avec na biso mobile. Ngai. Maniqué. Ngai. Tu vas te faire un bandal hein. Ngai. Et puis que na Lubaki. O seki. Ah. C'est ya bien na bino abatele mbanye. O kasi o pika mec. Siko. C'est ya bien na abatele mbanye. Ngati kona soki ya akopio soka ici. En tout cas, bato ya maboke koluka ndeni bobomisa makambo. Bato ya maboke balingi na bango tayi boti kokota makambo na bango basisa ngo bango na bango. Baya na ngoka sur internet te posa midele na bango te. Baki osala ngo mafini. Baya na ngo na YouTube te. Baya siko na ngo na YouTube. Baya ntango baya na YouTube ba tiengi soto kota. C'est ça. Manike. Likomso eza ya liwa mama Shako na profiter bandeka mama Shako balingi kokunda mama Shako te. Akunda ba elobi. Akunda mete. Akunda mete. Akunda babiti mama Oliva ko ya pourquoi mama Oliva kenda ba matanga nyonso ya ba pulula pesa ba carte ba soso biloko pourquoi ya Shako ayete ba kope soki Shako ko vanda kuna 10 ans le papa Etienne Tshisekedi vanda 2 ans na morgue a ko vanda mais soki mama Oliva yete na mbongo na enveloppe na biloko ko lieba ko kudate. Famille bandeni. Abayokaki omona ite mwasi akufela itata ya baba bolo banga na kufeli koko na obina ibo ba oba ochola mapotopoto kasi bala minini potopoto te manike tika za ba susi na e azaba susi ngana na susi te ngana ocho manike oza promenade te ngana na promenade te siko ni ala ba potopoto te ba mbo ba attaquer ngana te ba muso pe manike batinda bango te bango moko kaka te na ndimite ke silo sa bonga sa romantique te la romantique te pesa na romantique te pesa ba bongisa déjà baba ninga yo ko to na ki bandal mais ba bongisi déjà siko ye akele aloba na mamoli akele pas chaque ma ba ko ba ola pa potopoto Debi est-ce que maman lui va obligé qu'à faire ya? Oh mais c'est ça bango bongo, non c'est ko Maman Shako bana ke kinga kati ko ka. Yango na bien, maman Shako maman lui va kenda ka sika mo amso ebi ke mutati. Ko ba engra, maman Denise c'est no $20,000. E ba te ba njoka ne bande ka maman Shako ba bande ka papa wemba na mutu mo bo so pe kinga so ki inga za mutakala bo. Ba bi matanga papa mbo ba bénéficier te ya mutu so pe inga na ba bénéficier te na ko maman Shako pa ba bénéficier. Surtout on a les narratés, on a Zakaka, il y a tant de Kendakana, il y a beaucoup d'années on a raison. Papa, il va y bête à Batukunda. Bakunda qui est lobby. Bakunda qui était. Maman Shako Zaka na mort. Azaka na mort, Maniké. Maman Shako Zoa qui s'est ma belle, qui s'est ma ligne. T'es yazora qui s'était mais oui, qui s'est ma ligne. Bande konde, Maman Shako yeba on dirait que bande konde ba be. Pour ça que mi tuma bo pesa nga lelo. Ce qui na kufi batwa tika ole na nga simate. C'est ça. Maman Oliva Kenda, qui est moutati banda, au monde, va profiter dans Sima. Lui, il a besoin de 20 000 à maman, il y a ma Denise.
yango wana mokili fo obota mposo abotaki mwana jeune fille alingaka telemela ye anga bakokunda mama na ngai ya bokunda moninga ko malili ebebi echangeaka mutu mpo ali botiki na malili bolibere akende asa bima na ye banda kala bokangeli porte boye yango azalaki bozali bona oyokana te odi bopesa punition asuka boye ndeni mama chaka olobi akundama ete nene ya au nom de Dieu ate akundama ete balobaki bakokunda ye lobi yango comment on va vivre ta théâtre baya te donc vraiment maman soba nyonso ekita bango na baba bengani bango masumu babengani bato nyonso masumu 50% par contre c'est bakam bandika baza souci ndeko na bango penza chaque ndenge akuti basepeli tozwa mbongo tokabola ntoloba na biso aza te akundami te mwana moni ndeko naye wana mimeke na kutali ye mutu abomisi 6 kilo ndeti ngapi ye mutu abomisi 6 kilo chaque ndeko naye amemaki na kutali nde mutu ababi otube tonga tongo bato bakeya mabe mpo balia mbongo mpo azolela te ye alelaka te yazaka donc tokendaki na yaya sikoyo yazaka yaya sikoyo alelaka te eloko te babi mpo okundama te batiseye pasala 2 ans mort evanda mama ne pas en temps faute alingane mpe bongo ye alinga baforce akende mpe baseli ya volonté na alors lokola komi kooblige asanga ye mama limama azalaka mpe matata bapesi bino bongo mi batiti na bandenge ebosangusi famille ndo baza mpe na mbongo akunde te mino bape mino $20,000 ekokika te ekoki te manike tokomi na to nsuka keke dédicace po nalobi kaka chez jonga bozwa bapolo ya je suis manike mwasi azanga biso ozanga lisuku ndeni ngai yebi kozala lisuku botola motuataka nauti olela anniversaire nanga nzambe osanga so nakomi le 30 so mpe nakufi bolatika bapolo tulela baron mwanza te kokufa te toana besoin na omwa mbutu na ozalaka kaka nayisa bina internet ezala bon mponga nazalaka mais so bacontinue na la duchesse basecret ebele ebima bostope yango yaga bimanike ya biso ocontinue nakamisa basecret ebele bosuka wana bozala na compassion ntango alobaki mpe amilongola ye te amitiaki ye mo mpe na kaka. Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Kumba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Kumba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Kumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Kumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Kumba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.